Mbote bandeko balandi ya émission Mbongwana nazali na esengo ya kozali susu liboso na bino mokolo ya lelo pour da ko présenter bino émission na bino o bolanda kana bokebi. Merci mingi na bino ba bonso bozwami na commune ya Lingwala pe à partir ya YouTube ya Canal Kid Télévision o bozali kolanda biso libanda ya mboka. Merci mingi na bino toyambi mokolo ya lelo pour na bino mwana mboka Alexis Eketebi, président ya Fondation Eketebi pe cadre ya Mouvement de Libération du Congo et le monaye tokolobela mayematali actualité politique mayematali bisono sotoye bimboka ezali secoué na pandémie ya Covid-19 troisième vague o esengeli moto na moto ayeba komi batela pe kotosa ba geste barrière sans plus tarder tokoti bala moko na kati ya masolo na biso mbote na yo mwana mboka mbote mama Rosette to yambione semo mokolo ya lelo to bandi ete fondation makabonyo ezali koleka malamu. Oui, fondation ezokoleka malamu, c'est vrai avec ba mesures barrières ya Covid ezo sala pe mo ralentissement na mo activité mais en somme na mo ba piste na biso makasi makamboza kotambola. Makamboza kotambola to banda nanu na politique to yebi ete mikolo oyo pandémie ya Covid-19 ezali vraiment ko secouer makasi yango bakonzi ba pesa ki quelques mesures kasi to kokoma wana kala mingi te ebongi na moto esiko zali papa mwana bandeko bo batela bana koyeba toujours ko respecter ba geste barrière o ezali bongo ko sokola maboko ko zalaka toujours na kashne na yo olati yango convenablement na se ambanga te to kitisi awate ko lati yango vraiment convenablement ko sokola maboko tango nyonso respect ya ba geste barrière pour garder la distanciation pour éviter cause à la lisanga de peur que propagation ya pandémie et panzana penzali sous makasi. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko séjourner na Engumba Goma kuna na Kivu et pa wapi akende ki pona ko assister bandeko oyo bazalaki ba victime ya éruption volcanique. Lecture na yo par rapport ya déplacement et chef de l'État na ngambo ekolo. Déplacement à chef de l'État ezaki déplacement moko ezalaki vraiment attendu. Na lobara toujours ceux qui nazolo ba mingi bongo tu auras toujours référence quelque part. Na ndenge nini na ndenge ke mokambi moko pe azalaka wa pa na biso maréchal Mobutu azalaki ceux qui peut pas sinistré modèle wana il faut qu'il moko sur le terrain atala à réconforter moral ya peuple ya mibale et si ko pe ki et si ko pe makambo ba exaction bitumba kubomana ezaka mwa mingi entrepe ya ba rébellion nyonso ya mboka na biso e bandaka be kuna lokola komi eke état de siège pe basalaki e kweli be sika wana asala d'une pierre deux coups tango komi ko réconforter moral ya population na o état sinistre ya éruption volcanique a profiter na yango pe kutala lisusu boni état de siège ko tambola boni Mampinga na biso baza ko récupérer terrain baza ko tala ko réconforter en même temps mon la population si va exercer ya nini na exercer au Italie peut aussi ba afre ya ba guerre ya ba bitumba na ezali ningi bazo boma population congolaise asala mwana une fois ekozamala na ndenge lobi wana eza na congolais moko Twitter ki lobi ete ezala malamu soki chef de l'état ki tipe na fwe pa iwapi bitumba ezali koleka mais za mabete na uti ko pesa exemple ya maréchal Mobutu bato mosusu balobi te wana ezaki ndoki olingi chef de l'état kufa olingi boyena bo bato be bon ba voix etombama mongongo etombama ki penza mingi na tina ya demande wana te chef d'état kufa nini chef d'état nde mokonzi ya biso ya Congo ya mboka ti soki place oyo ke Congo eza malamu te place moko eza impité na kati ya na kati ya Congo na biso na cadre ke bitumba banini tukime ezali te il faut kitati na terrain. Nous avons vu à l'époque Maréchal Mobutu. C'est vrai, c'est pas parce que Maréchal Mobutu peut être soldat, mais au kokitati na terrain. Si possibilité ezali. Mais ozalaka koto sa maloba o ya lobaka wana soki a zubo konzi état-major mobimba. Oui, état-major avancé au koma kuna sur place. C'est-à-dire qu'il y a respect ya o ya lobaki ezalaka ka ba discours ya propagande te, mais ezala pe na faisabilité. Tant qu'on est sur place, on peut reconforter Batouana, n'a pas quoi recoin, pas mon quand même mon konzambo kaye
aye ko pesa biso morale ya sika pour ko benga na mongunda ko récupérer entièreté à territoire na biso ko zamba. Mais moi mboka Alexis qui était binandengo lobi wana ezape na ba promesse na même eza na ba bon lecture au batonyo so ba sali ba monique le chef de l'État promet trop de promesses kasi réalisation penza ezalité so itoko koloba ainsi est-ce un problème il y a entourage à chef de l'État moto esengeli anotara toujours calendrier chef de l'État moi kolakawana ba promesse à chef de l'État au komi yango penza tango mokonza ko fana na moi mokonzi olaka ki bato boye eloko boye olaka ki bato boye eloko boye nanu esalemite est-ce que wana eza faute il y a ba service, il y a chef de l'État, ba service, il y a présidence ou bien pour que la mingi te moni ba maman ya nsele ba tomboli mongongo ya ba lobi ete mokonzi mboka ou la kaki biso chambre froide pour ete ba conserver ba poisson na biso tango yaka awa otuna ki biso na sala la bino ni tolobi te ba mbise zobe ba biso ezo pour la courir ka malonga te pe tozana ba congélateur te pour na kotie yango ou la kaki chambre froide kino lelo depuis mokonzi mboka kenda ba to batali ba évaluer pe chambre froide le roman penza au sein amiso mingi penza te yango to tuneza ba service oyo bazali entouré chef de l'État ou bien ezali manque ya volonté to chef de l'État ba promesse lesquelles lié moyen ya recognition socialité c'est-à-dire que ndeko nanga maman loko lobi wana lobi penza loko ya solo ezali oyo ba imboka bazako loba toujours et puis biso mo toza constater yango sans plus tard que avant-hier ou il y a quelques jours, on connaît il va annoncer dans les jours qui viennent bah mesure ya makasi. Ce qui est lobby bongo, en fait, quand des charges na yo ko pesa bato ezapé ya makasi pour que les gens sentent. Bah mesure moko dia connaît et tout ba lobby ango makasi. Mais na oto yo ka je comme on connaît leki ya lobby. Ouais to ko mawana aleki à lobby, mais vous ne sentez pas qu'il y a des mesures à connaître n'engé l'Obamaki. Donc c'est-à-dire que malobezo le cas mingi à l'avance, mais la faisabilité ils osent amoquer. Oh, bah latin bah lobby reste non ouema. Maloba ezala moquer, mais salande ezala mingi za koleka. Tu vois un peu ma kamoni ngone salema bienté. Au moins il va service. Mon commission na lekaka na lobaka boy. Mon konamboka lokola uti ko comment c'est vrai que Mbali Bosso na a géré ba poste ya modèle wana chef de l'État. Akamata ba conseiller même ya kala ba ceux qui ba conseiller bazali na époque ya président Kasavu bazali au bendiata moko na bango soka kufate ayala boni na époque bosalaki nenge nini azupo ya 60 ti ya mobutu azupo pouvoir 65 ti mobutu okende azupo quelques heures ya malamu bazanga raté au kamato sangisi bazala lokola consortium na yo ya ba conseil. Parce que vous gérez l'État. Conseil de sages, où il y a toujours référence. Est-ce que tout le monde n'est pas le cas? Et surtout, dans le cabinet à chef de l'État, il faut des gens outillés. Bateau moto ezali et fanda. Pourquoi? Parce que les loyaux, ceux qui moto azali, azarane na boîte de nuit, azarane na tambola, azane moto ya bamakambo kilikili, azana tenté, il y a qu'à concevoir au niveau ce chef à l'obar. Chef de l'État, lorsqu'il parle, il a parole, la force de loi. La parole du chef, c'est la force de loi. Parce qu'il y a beaucoup d'institutions. Ce qui a lobby, motomo se faisant la confiance que Makambo, Mokonza lobby, il faut et ça les mains. Ce que tali kala vampire romaine, banin tu et tout Mokonza soka lobby. Même dans la Bible les ali. Akotuna ni moto abibo, torusa le moto ni namani, soki ni torusa ele ni, abi torusa ele bobo. Tant mon chef a lobby, exécution directe. On commence à appliquer comment tu vas élever mon toit na niveau chef alingaki na ndenge pasengaki parce que malobanese force ya loi. Alors ba conseiller bazali il faut cahier de charge na bango ezala tant mo konzaki a bêtement discours à lobby boya promesse loko bobo comment tu botiango faisabilité na mo faisable rapide so bo monike dans 2 mois dans ton ko sali maboye bobitala malobo mo konzalo baka tala yango makambango yango salami à ce moment là population comme on a confiance dans la maloba il y a chef de l'État mais ceux qui promettent ces le cas mingi c'est ça ils ont ça la paix bien te bato comme appel à la kakanae mais à et comme a discrédit surtout pour la population et comme a discrédit non tout le monde a confiance c'était balobara mingi mais faisabilité et ça les raté alors on est amabe il faut vraiment basimbi conseil chef de l'État basimba cabinet basimba bureau bazara toujours na moi bloc note il y a que retenir au nom chef de l'État prometaka
pour ba comment na exécution. Toti kala kaka na basango wana chef de l'état oyo alobaki ete a annoncer le lenge outi kolobelango awa ba mesure ya makasi. Tomoni bato ebele bakomaki na mwa bobangi a confinement lisusu tala e baba conséquences na yango bato boye kasi tomoni ete chef de l'état a pesi quelques mesures alobi ete fermeture ya ba discothèque ba boîte de nuit ba restaurant et ko sala nango mais il faut qu'on respecte ba gestes barrières pas de rassemblement de plus de 20 personnes ba église bato ba sengeli ko sala mingi te ba respecter ba gestes barrières ba garder distanciation sociale a bloqué lisusu likambo etali couvre-feu va maintenir en gros 22h kino 4h du matin. Lecture nayo par rapport il y a quelques décisions à mokonza outi mokonza mboka outi kozwa kolandisa ma troisième vague ya pandémie à Covid-19. Yango mato zongi toujours kana oyo to bande ko loba c'est-à-dire que ba maloba ezolo ba avant eza maloba makasi mais en réalité na application na ozo salema ezali penza makasi te. Le moment na ko répéter une chose quoi ba matiseli biso effet pandémie ya Covid-19. Évidemment évolution ndenge to zomona eza presque le quoi ya ka deuxième pandémie. Na ya troisième eza presque ndenge moko. Mais aujourd'hui ba matisi en plein na ngona ndenge ki ba salela ngo publicité sur makazi. Il se fait que monde ba fait nango bande ko na biso ba Dubaï ba kangi nzela po ba congolais. Ba kota te. Aujourd'hui baka maman na ba pays na biso nyoso a pembeni to se ravita ya kamakasi. Le rôle à Dubaï ezate bokangi Dubaï na papier duplicateur na mouchoir na caro ya osa ndako na biloko to utaka be wana mettons bokanga yango entre congolais comme makasi. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Le commerçant congolais ba osation accès kunate il se fait que ba okoma osa ba commande na bango na ba biloko na bino ya ba téléphonie ba commande ndingwana et les prix à partir de là vont augmenter. Le coup la Japon fournisseur mon ne peut à Dubaï. Le coup la Chine mon fournisseur à Dubaï. Le Pakistan fournisseur on peut pas bloquer. Il va se passer quoi? Ah ou effet que comment il y a prix et comment il sous ma casse colique. Le véhicule aujourd'hui totalement on va véhicule d'occasion. Ravitaillement la biso kaka Dubaï. Oh Dubaï tant en matama muke ici les Congolais en profitent pour que l'objet voiture les agis à $3,000, $4,000 et combien à 8,000. Bourse mine congolais aujourd'hui à se permettre ces luxes là. Construction au monde est comme matao. Ce que l'eau qu'on perdirait et comment difficile parce que le carreau, bilan il y a construction et comment avec un prix élevé. Mais à mesure en gros on va ça pour 15 jours non? Non, mesure il y a pas boîte de nuit. Ba boîte de nuit, boîte de nuit c'est local. Boîte de nuit c'est allé il y a 15 jours. Mais avec c'est-à-dire que nos fournisseurs habituels. Il y a la Chine, il y a Dubaï, il y a Kangi, parce que à niveau pays abino, coronavirus et oh, en réalité, et ça je mets quiconque au défi. Dans l'Organisation mondiale de la santé, vous ne retrouvez pas le Congo comme étant pays à haut risque. Exactement. On met sur la statistique, il y a monde. Hein? On met ça dans un outil capable de mesurer. C'est-à-dire, niveau de la pandémie, dans 4 pays, moko. Dans 4 OMS, vous ne retrouvez pas le Congo comme pays à haut risque, il y a une zone rouge. Exactement. Mais puis, si on a une propagande de l'équipe, qu'est-ce qui va se passer? On va se fermer nous-mêmes le barrière, le frontière, n'a pas accès à un pays pour rien. Oh, n'a pas sûr tout ça, nous avons besoin de l'accès. Nous avons besoin de ravitailler, pour vivre. Situation comme compliquée et difficile. Le prix ne font qu'augmenter. Tala biloko même ya kolia. Oui. Kende kota biloko kolia, carton makayabo ezaki bolelo ko tala prix. Thomson ezaki na prix pour regarder. Okomona monter ngo eleki ya makazi. Aujourd'hui, tellement économie na biso ezali extraverti. Nous dépendons plus de l'extérieur que biso mo à l'intérieur. Pourquoi? Parce que environnement na biso économique to bongisi na notre structure il y a production à un niveau ya mboka na biso to salaka to zala ba lebele yo so mona mbisi na biso makaka mboka Alexis qui était bien monité ba mesure wana ba so pour na protéger pe population pour pandémie en panza na makasité non mesure ya protéger population za mabete mais accès na commerce international il faut tous à la limite na biso pour dire que voilà
Biswawa, au total, corollaire au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé va reconnaître les pays comme l'Inde, le Pakistan, et tant que moi, je pays à haut risque. Je crois que les États-Unis, mais les lois, quand ils sont Dubaï, les États-Unis, complexe ou quoi? États-Unis, les qui mais dans Dubaï était. Oh, Dubaï, un pays où ils ont ravitaillé le Congo Yangoan. Bokangi, accès à les États-Unis, c'est très loin. Et ça, musique, même les commerçants, ils sont kendekete. Vous comprenez? Mais botiki, autant à Batouana, à tout aujourd'hui, tu as accès, non. C'est-à-dire que les mesures, nous sous photos, attention. Tant que tu as mesure, évidemment, on lève le niveau de coronavirus, mais il faut que tu parles dans la langue avec bande coronavirus, par exemple, Dubaï, Pakistan, coronavirus, c'est ma capacité. Pour tout cela, pour permettre accès et que le commerce international, que ça, malamu. Congo, statistique et mati bongo. Tango bato bazoyaka awa koya kozonga biso moto ebi pandémie ngolo kulenge nini bokona wezo tambola. Non mais pandémie mais même kozala na émission na organisation mondiale net ya santé. Une organisation de niveau mondial. Ce qui est PC loko moko, c'est vrai qu'il faut zonga avec beaucoup plus de réserve. N'est-ce pas? Zonga avec beaucoup d'attention plutôt parce que ce de batangi Inde, hein? Batangi mboka loka Chine batiango ba zone rouge que oui les faut banga bobi que non bande comme ça congolais moyen ba kota non Chine té OK mais Dubaï batia été tala na nini basalité biso Congo tozalité mais comment voulez-vous biso moko to banda ko pesa au risque na Congo pour rien pour je na éviter na mesure ba kamata biso kuna batia biso au risque ou quoi mais na organisation mondiale bah, il y que tout ça au risque. Bah, il y a que pandémie, mais à un niveau très bas, ok, bah, qu'on situe comme zone à haut risque. Dans les Camerounais, surtout le Bélamont, Mokel, Cambotali coopération, ton moni chef de l'État a annoncé que bientôt Ouganda, RDC, Rosala relié par une route. Avantage na pour na ba Congolais kozala nini, désavantage na kozala nini. Kasi yango loko to lobi yango te, uta ko loba wa chef d'État ko loba pe mingi faisabilité. Chef, il faut tout le cas total importance surtout. Ouganda oui, Ouganda peut appartenir à l'est, mais tozana na eloko mususu otile le salemate. Congo Brazzaville comme Kinshasa. Pour un eau profonde à banane pe pour un eau profonde à banane. Tilelo bakor et simbate salemate tilelo ça se fait pas. Comment tu vois là non Ouganda? Ouganda c'est vrai, ils appellent frontière, on a besoin de tout, ils allaient payer accessibilité qu'ils appellent à marchandises, mais il faut total importance. Pour Wana ce qui est relié à moi, je crois que et qu'on diminue mission même de faire à douane, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui on retrouve le Congo comme étant pays où la douane est plus élevée. Maman. Ok, mon pays en Chine, vous faites un plein de conteneurs, 40 pieds à conteneurs, vous allez plein à 5 000 $. Mais lorsque vous allez payer votre transport, au long de Chine, ti Nakisasa, bah foutu sur le transport, lève 9 000, 10 000 $ pour le transport et le conteneur, pour la location à conteneur. 9 000 $. Vous arrivez ici dans la douane, machine à onde va mettre à l'année. Moto moussou sur 40 pieds. Conteneur plein a foutu 12 000 $. Yo, au commune à 16 000. Moussou 14 000, Moussou 13 000. Tu éviter le prix exact à conteneur 40 pieds. Il faut qu'on valoir combien dans le Congo, il n'y a pas un prix fixe. Ndenge ba douane ba obeta. Oh, et l'autre est à catégorie, na cotation na bango, et comment on s'habille sur na bouloué. Tu n'as pas importer bilote. Yo mon mais oh, ndeko na où tu peux importer 40 pieds comme Mikolo. Il a foutu 11 000. Comment on a la commission à 16 000? Mais on a la valeur à Biloko et Zanakati. C'est vrai. La Biloko tourne en cotation, mais vous retrouvez pour Biloko Wana. Sur tel va commerçant Nabiso, ils achètent presque le même article. Oh, il y a quelqu'un qui a son bibo, a son mami tout quoi, a son bibo, a mélangé moi boy. Ok, on retrouve mon soupe ndingi. Alors, tout dépend à n'enga solo là. Oh, c'est quoi? Oh, quelque part, il faut toyer une évolution.
conteneur sali plein à 40 pieds. Priez les cas, valeur les cas, banini tout ya biloko somme na kati, souka na ya 12 000. Ce que vous allez moins, souvent la valeur de biloko yali na souka na 11 500 par exemple. Un 500 de plus pour yoti biloko ba camion ba voiture par exemple à 2020, 2021, hein, cotation na moko zamon likolo par rapport à mutatina c'est. Un 500 de plus on peut comprendre. Monsieur commis 2000, 3000 dollars de plus, non, c'est trop. Donc douane la plus chère. Or biloko wana souke salami lelo. Surtout à haut profond, bah mais qui arranger côté wana, hein, tout comme payer un relais, je crois que moi je fais payer un conteneur et que diminuer, peu implication et surtout bah investisseur et que y a moins mingi. Donc il y a la chambre basse à parlement, siège à l'institution, pas de clôture officielle, il y a session ordinaire où Sengela Kiko Salema mardi le 15. Le 15 juin au Tozali, session et cause à la clôturée, pambaté ba député, bakobengama pour la prorogation et état d'urgence successif. Donc, et cause à la chaque le 15, après 15 jours, peut-être barota le lengenini état d'urgence en ko salema. Est-ce que marambo cause à la lengenini donc clôture officielle il y a session au ya mars et ko salemate. Lecture na yo par rapport na yo. Non mais c'est normal hein. Na début juste la prévention budgétaire. Vous avez déjà prévu que non session et que kanama na telle date. Mais pas si ma raison. Notamment prorogation et état d'urgence, prorogation progressivement donc il conseille successivement 15 jours. Tota et la lengeni ni makambo ko kendela. Non mais quelque part ils ont faux fouillant, surtout Italie assemblée provinciale, assemblée nationale comme assemblée provinciale naoki. Moi, ils ont presque pas faux fouillant. Tout respecter, c'est-à-dire que habitude, vous avez requise dans la assemblée. Dans le début de cette année, calendrier salimara. Dans le calendrier, on a une période telle. Il y a vacances, période boya boy. Beaucoup déroger, pam pam à l'avenir. Il y a des sessions spéciales, ok, beaucoup en vacances. Compte tenu importance à l'Ikamoko et Sirju Namboka, on peut vous convoquer pour boya pour des sessions spéciales Ezali. Mais pour Nakawana, moi je vois mal que vous clôturer cette session de la normalité. Je vois mal. Pourquoi cette fuite n'a pas été dans la montée? Vous comprenez pourquoi? Vous avez cette habitude. Vous allez requise dans quatre ensemble. Votre habitude est continuer normalement. La continuité dans quatre institutions, il fait la requise. Ce que je sais à dessein. Na sentiment à battu. Non, on a besoin de gérer l'institution comme il se doit être. Mais c'est une état d'urgence. Mbala poussa pour na retard le lengeni ni kuna makambo zali ko kende ko kino le to ko sala bilan to ko dresser te so ke sili ba moniete bitumba yango ezoko baka assemblée ko benga makaka pour na projet. Oui, c'est vrai. Évidemment, ils allaient concession. Alors 30 jours ce que simité beaucoup ko renouveler. Mais au moins Bape ça rappelle Imboka feedback ya onyo suza le terrain tozo kangoka lokola ba sango ya bale zo beta masoki na Paris soki wapi tozo kaka Messi a dribbler ki bato musa tuté toyoka ke lelo ba botoli mboka tel bilile ye bino ba panzi sango bo kiti na terrain bo zu possession mboka wana bo pese sango bo sale ba émission pe wana tout le monde ba bato bayane tena mboka na ko se reconnaître abia ah mboka na biso yango wana soki sake soki nini mboka na biso yango wana mboka ba botoli ah tala kutu ndako na biso yango wana c'est ça information fait tambola tambozo récupérer sinon te et vous allez kalem sur topi ote bande ko ba kitikuna déjà rebelle comme ko kima c'est ce qu'on nous dit rebelle comme ko kima to récupérer déjà mboka to mboka ngoza tibo récupérer ça combien de kilomètres pour na mikolo déjà to kei hein. Déjà, état de 7 ans, on va déclarer qu'il y a. Ça fait déjà combien de temps? Alors, vous récupérez déjà combien? Hein? Peut-être combien? C'est ça le message qu'il faut transmettre aujourd'hui à la population. Tout est baqué. Tito comme à la frontière, il y a Bissona Rwanda, et Tika Mboka sur Misato. Toboto les autant, Totika Misato. Alors, de là, même peuple au copain qui est rebelle, à Outarane, à Bamboko.
Alors to bengana bango to ke to chi frontière na biso OK awa to suki. Mais tozomona pe ba réalisation ezali tozomona na ba message ezoya awa babundaki atako koto bitumba ezosi ba bitumba place mususu ezo persister mais quand même faire décès to moni quand même to moni bazo progresser pe malamu te faire décès c'est vrai azo se comporter malamu biso ba imboka nde tozo senga ke communication ezala rapport to yebaka nous pouvons ezamboka na biso Congo n'est-ce pas. Tu peux évaluer ton lobité depuis faire décès à quitter le terrain avec pico avec nino ya ni état de siège tala ninge basi ba botoli ba etenyo ba to mabe ba fandaki na autant n'est-ce pas to tikali na kilomètre boye poto ko kozwa mboka na biso intégrité à territoire mobimba to récupérer c'est ça to ko ça ba calculer biso moko na oyo ba kopesa biso comme sango mais ce que la utopie est la sujet tabou à ce moment tozo ebaté pour ce que tout le monde au bakei et que ça là mboula boni parce que sur les 30 jours souvent concession renouvelable oui après 30 jours tu renouveler mais au risque ceux qui te poussent en terre tout ça là mboula misato beto bundaka poto boto la mabele donc il faut quelque part feedback les rapport population aille ba se situer tokene nanga mosusu tomoni ba ndeko ya lamuka batombola ki pe mongongo mikolo l'équipe pour na ko ba ete des politiques pour na ko na dépolitisation ya CENI sengel cause la dépolitiser commission électorale indépendante na ndenge coordonnateur ya lamuka na mwana mboka Adolphe Muzito asenga ki alobaki ete esengeli ma confession religieuse et longo pena société civile bangonde ba kamba CENI ba politico et sengeli bazara na assemblée plénière pour na observer ceux qui ba mone sika ba tamboli malamu te ba interpeller bango ba lobité sika o sengela ki ezala nde boye lecture non na ndenge bazo senga penda CENI ezala a politique maman ezali loko moko eza malamu CENI il faut ezala politique parce que ba parti pris et kozalate. Regarde, ce que comment tu politique, politique basa toujours wana, ba osala mingi po ya ba famille politique na ba. Ba osala mingi po famille politique. Le problème que nous avons eu au regard de l'élection avec Moka Labiso, ce que tu as l'élection à 2006, n'est-ce pas? Lelo Moka Mambatolo Barke Bemba Mouta Ganyaka. Bon matin. Est-ce que va faire ça Bemba? Parce que famille politique n'est pas une carte bazo dirigée. Nekonabiso Oyo, Azaki on a malumalu. Il n'est pas venu de confession religieuse. Le Lobayo Sarabino le canton, il n'est pas venu. C'était la proposition, il y a pouvoir à cette époque-là. Bazui Sango Moko Boy va travailler pour bâtir ma formation, mais ce n'était pas la volonté de l'église catholique. Balukarabala, c'est l'église catholique que le Kouamizaki volonté à malumalu. Malumalu l'a fait les élections à sa manière. Il y a pesé toujours. Ba famille politique naïe. C'était le pouvoir à l'époque à Pessi Bango pouvoir. Tout l'année élection mi balé ndenge moko. Balobi papa Tshisekedi de muta gagnaki. Balobi te réalité oh biso wa congolais to yebi. Papa Tshisekedi de muta gagnaki. Est-ce que ba pesa ki? Ba pesa ki te comme élection mi sat. Alors lelo yo to lingi boyi. To dépolitiser à solo CENI. Ngai na zolo ba mingi bato bazolo bango mingi na ndenge mususu concrètement Ngazotala IDPS was a parti au pouvoir. Bandera IDPS 37 ans à l'élite, il y a opposition. Basengaka toujours que l'élection est à la transparente. Ndengango yango bango bazana pouvoir basa c'est élection transparente. Vous comprenez? Batia penza makamonyo so malonga ba dépolitiser pour les politiciens biso to tika li banda ba politiciens to welana, n'est-ce pas? Société civile, société civile, où il y a responsabilité, bah responsabiliser yango. Moi je vous dis, on prend l'église catholique responsabilisée. Et vous en avez parti peut-être, Vatican, Miso, bah petit moyen, tout est quitté, société civile, où il y a solo, pas les pas, société civile, où il y a un côté, bah parti politique, moana, embelli, société civile neutre, bah côté. Peuple a kamati miso na inyo so boaki likona bango. Maman na biso élection aux amana pour mon ba oya ba société civile ba ko banga ko sala tricage ba ebi couru ya peuple.
mais ba politicien mais tozo mona pe ba église bango na bango bato mangomba wana moko ndongo na peza église catholique RSC ba église de réveil ba musulman ba kimbangiste pe ba temi on dirait boyoka ni peza te pona kopona moto o ozana moto abokambiseni non c'est-à-dire que ba bipolarisation par exemple à l'église ezali kimbangiste tout le monde est comme moi deux poules mais il y a moyen ko yokanisa bango po batinda délégué na kati à supposer si on dit kimbangiste ba utinda deux délégués n'est-ce pas alors pour matata ezalate elle batinda délégué moko ça nous arrange bolobio église musulmane comme on a deux poules avant token de ba élection disons élection à bureau à Seni bo harmoniser parce que bango temps avec assistance ya balingomba na bango ya likolo ba ye ba sala assistance ba harmoniser ba ministre le chef légal pour conduire musulman na kati ya Congo. Je crois que c'est lui qui va décider et puis yé ba salipe na menga démocratie à solo ba poni motinda me ba otinda na Seni ça va marcher au monde biloko wana tout ce que tambola raté maman je te dis aujourd'hui que ezali mauvaise foi, non mauvaise volonté, il y a des politiciens. Politiciens, nous avons tiré ficelle na côté. Ce que l'élection est allée, kaka ngaïnde na bim. Aujourd'hui, tous les gens qui ont été pour bamba na pouvoir. L'Itobino Moussaki pendant 37 ans contre Mobutu. Vous avez réquisé Mobutu sur tout. Alina ko organiser l'élection. Mobutu dictateur, Mobutu. Bino bon la dictature. Vous savez la mission makamba solo le pour qu'on se retrouve. Tout le monde a pensé que na Congo que à la fin de l'élection de 2023, tout le monde a un chef qui soit l'émanation du peuple congolais, va voter normalement, je crois que tu as félicité Bino. Tu as félicité DPS. Bon dépolitiser. Parce que, attends, mais déjà, Makamboyo, et c'est Salima Kuna, Bakou constitutionnel, Bakou Moussoussouane. Est-ce que Zalika a une neutralité? C'est ça la question. Bangonde montre va proclamer l'élection lobby. C'est ça. Ce qui neutralité exacte à partir à Wana. Hein? Tu peux réquiser Seni. Mais voilà le problème. Donc il y a un ngai penza pour ngai, analyse ngai. En tant qu'analyste, je demande. Tozo Senga na IDPS qui est le parti au pouvoir aujourd'hui, avec une news sacrée où il a s'est créé. À l'occasion de l'élection à Malamu pour que 2023 tous asuna quoi que tous abakondi ya ba institution à Malamu likambo mosusu pe zotungi sa population malgré yango ba pousser mo ndambo ba reporter kasi et puis ça qui passe betisi bato belé mabaku pe kota la boye fonctionnaire salaire na ezalaka kolaka et komata boye ko koma boye ko sala boye pona ko zongisa kaka ba reste ya Lumumba. Et c'est bien qui motango ezala obeya ba 16 millions wana atako lelo ba poussi ba repousser yango wito boite ba repousser est-ce que budget wana ba ko réduire yango ou bien kozala kana motango ya ba millions wana o ezali maman ngai na ko régiser d'abord tout reste à Lumumba. Ça fait des années que Lumumba est parti dans la situation biso to yebi biso kongonde to kamati to teki mwana mmoka na biso leader na biso to teki. Aujourd'hui, si nous devons nous remédier, tout ça avec tous à la fois. Et ça la nengeni, et ça la mobeko et kokota na niveau à l'assemblée solo. Tout préconiser que l'assemblée à lobby parce que on est ensemble assemblée nationale il y a la cas le loyo. Et ça ici na élection moko auto to douta kamini nango. Ça veut dire que le peuple peut n'a pas paix sa foi naie na ba décision ko na ba assemblée ils a la raté. Bon, pour nous, ce peuple, mais mon colo, ce qui est là, nous avons 2023, tu as ici institution, parlement solo, que Batwa outi penza na choix bien un peuple. Je crois que Batwa n'a pas de décision malamu, balobité, tout ça la mopoya, balidé en abisso, nyonso. Mobutu il a fait 32 ans. Quand on a les aliments au Maroc, il y a mon peu faisant. Tout le monde, papa Etienne Tshisekedi, bakundi avec tous les honneurs. Est-ce qu'il faudra-t-il aujourd'hui concrétisation? Il faut que langue, langue, famille biologique, na famille politique, ezali.
MNC Lumumba bapaka kalawana bazali ndamo bazali bakufa tout tina mboka nae tina famille biologique nae bako sala pour Lumumba ba tomber d'accord ezala d'une manière institutionnelle il y a un niveau penza ya kasi on a budget wana obatia ki pona kozongisa reste wana omonite mais budget wana eza itopi ke leki makasi te eza budget mongo leki makasi pour ko restituer reste budget mongo leki makasi na mona ki yango na Babylone na biso ka par raison mais ezali trop coûter c'est trop mais lelo yango ba budget ndenge wana ezali ke to sali yango une fois pour ba leader na biso nyonso ba voter au niveau parlement reste à Lumumba reste à Mobutu ba leader musu Moïse Djombe azaki pe un leader un fils premier ministre ya bimboka na biso lelo zo ba kundai wapi ba sélectionner bana mboka nyonso oyo ba reste ezali banda ils ont servi pour l'indépendance de ce pays ils ont servi pour le Congo baye lelo on parle de Lumumba mais occupe Polo Maurice Nanino va pouvoir Lumumba basitaka bango te de la même manière bazo reconnaître Lumumba comme il ne faut pas reconnaître Polo ba okito wana ba il ne faut pas reconnaître bango parce qu'ils sont morts aujourd'hui pour une cause juste le pays le Congo ne ba bongo bango bon siko bo sai pas motomo musu batikali lobby qu'est-ce qui va se passer ba famille na bango peut ba réclamer ba famille à Mobutu ba réclamer ba famille politique na ba famille biologique ya ba oyo ba Moïse Tshombe ba réclamer alors vous allez faire que vous combien avec ce budget colossal donc ça va 16 milliards pour toutes ces familles non faites une négociation globale de sorte que ba reste on a nous ce zone là to sali ni moko l'homme politisé to sali finirait moko une fois à Congo pour que les labat na biso to sengenzambe pardon, tout merci, et puis on continue. Mais surtout, ça d'une manière sélective. Nous vous en donnons. Tala, Touti, Afdel Ekoti, Ti Babomi, président Moussé Kabila, Basale à Mozolé. Ti les loyaux, bateau à Marshal, bateau Mobutu, na bateau à Nini. Les 32 ans Mobutu qui est comme perdu. Où il faut effacer l'histoire. Nous avons une tendance avec un chef maréchal Mobutu. Pour effacer l'histoire Nengini. J'ai passé 32 ans dans Mobutu. Avant Mobutu, évidemment, nous avons Kasavubu. Tu vois qu'il y a Kasavubu. Est-ce qu'il a effacé Kasavubu dans Mobutu Nengini? Parce que j'ai vécu leur époque. Attends, Mouké à Kasavubu, mais Mingi à Mobutu. N'a temps passé par étape à le roi de Zikab. Mais bon, vous savez, le roi de Zikab est mausolée. Tant que vous tournez, vous malelo. À Koli, vous avez une histoire, tout le temps mausolée. Mausolée à Naniote, il y a le président Moussé Kabila. Ok, avec le président Congo, président Congo n'est-il. Si vous avez une histoire, le Congo a une indépendance en 60. Nous avons libéré son Boka. Bon, vous avez un président en 97. Bon, 60, il y a quelqu'un qui espérons que rekokisama mokonzi mboka la kaki to remona pe Mobutu pe ba kosala e oya e mausolée ozala pe digne lokola moto oyo mokonzi wa kambara pe mboka pendant 32 ans maman ezali ka inaperçu ezali mabete ala kaki oui c'est vrai mais ezali makambo bango tout bazali ba leader o ba gérer ki na Congo na mboka na biso Congo et ils sont des Congolais to kamata ba reste na bango tout d'une manière solennelle et officielle avec un budget pour voter et ça évidemment c'est une proposition, nous ne sommes pas gouvernement proposition on a 1000 fois et que ça malam mingi to sali ni moko solennel et puis moi la mboka Alexis qui depuis to comme ko poussa la malembe pona ko suki se mission ya mokolo ya lelo to lobela mo moke dossier o ya congolité likambo e ka aussi bato soyi na monoko bato ba komi ko sala ba analyste ti alobite ngana ko fanda boso ina bayi neti pakistanais moko ya balinga na boti mwana kuna lobi mwana wana rejoindre na ba droite lokola congolais donc likambo wana penza ezo tungisa bato ebele bon en fait maman na likambo wana ndeko Noël Tchani a posé fondement moko ya malamu eza mabete a posé malamu mais eloko là où ça blesse c'est quoi Noël Tchani peut-être il a des problèmes particuliers avec des gens ou des hommes politiques. Ce qu'on a posé en sens wana ekokoma mabe. Ce que zota la bilongia oyote. La loi doit être impartiale.
la loi doit être au milieu du village et Kabola. Ce que Koutani quoi, la loi qui doit être opposable à nous tous. Ce que Koutani que ngana zana mbeba wana. Tata na nga zaki libanais. Nako zala, je vais empathir na loi au bati wana. Vous comprenez? Mais eloko no tchani a posé ezali malamu. A reformuler ngo malamu ezala. Tout le monde même na nini? Ba loi monsieur article 134 na tangi ya constitution ba égyptien. Bamba qui n'est plus loin. De père et de mère égyptien. Au balaki moi si na au balaki étranger. N'est-ce pas? Au égyptien balaki étranger aboti bana. Bana wana baza la difficulté. Baza la difficulté, il faut ça de père et de mère. Vous comprenez? De père et de mère. Si kuyu et le kongan a lobby et zali ma bête. Ce que tu as dit histoire en boka na biso boulou et que ça y a toujours na politique. Na ba prise la politique et zalika ka ba makambo ya ba nationalité. Il y a des pères et de mères, il y a des zones où kapo ba obi mikolo mutunya sa komi ngai des pères et de mères. Oui, en tout cas pour gérer le Congo, Tolobi, nous avons une seule nationalité, une indivisible. Bongo te constitution de lobby. Et ça peut nous être créé en moté zali bongo. Il faut être de père et de mère congolais pour jouir de la facilité de gérer l'institution. On peut comprendre. Étape Moussoussou, na kata ba institution, n'est-ce pas? Oko kozala, mon père zali, ndengo wana zali moi, mon père boye, maman boye, akoko gérer. Mais ba institution amine le quoi ba président de la République, le quoi ba président ba parlement, ba président ba institution. Yo ba tia wele Moussoussou, cours et tribunaux. Hein? Président ya bakou amba nini tibatio étranger. Maman ata yo mo ça la mbeko comme il faut. Ba makamuso zo senga ke il faut za la mwana mboka pour ça il a pour ya mboka na yo comme il se doit. Mais zate que nous que faut za étranger non. Et un étranger accueilli avec un mandat, il s'accompagne. Aye ko accompagner biso pour un mandat mo ba bi bon, ba ye ko réformer par exemple la justice. To bengisi ba belge ba nini ba ye ba pesa biso makanisi na bango ndenge ni batambusa la justice na bango ba accompagner biso ti un certain moment pour ba keto futi ba bon na bango. Là c'est normal. Mais zate que belge aye yawa na identité congolais. So ka zongi po azongi belge. Wana mabe ezo pe biso mboka. Moi na mboka tchani et loko lobby, moi je suis amplement d'accord. Mais atika ba préjugé vous avez parti pris. Ce que vous visez le Gamoto, à viser moto moko wanande mabe. Après ça wana ye. Salami na ndenge sengeli wana. Ce que salami na ndenge sengeli maman tozali d'accord pour une fois pour toutes. Totika ba divergence aux alaka sur le plan nationalité ya mozo mabiso mabe. Lelo tozwa na mboka na biso ba chef d'état-major pour conduire un pinga étranger. Ndeko na biso moto la bindala oui. Tout le monde va envoyer bah étranger président sobi to président ya biso kala afdel tang baye balobi na biso botala wana bilongo étranger sawa si mamikolo tango bebani omoni siko makambo loi ndenge yala nationalité tango bebi entre bango mon conseiller biso à cette époque là bi botala est-ce que bebi ko kombola bango apes biso na ko kombola bango ba étranger mon nzama bi loi ko somba na sentiment ba tutin. Il faut être opposable à tous et impersonnel. Donc, comme presque na souka message moi liloba pour na bandeko to pe ba membre ya fondation Eketebi. Pour la bandeko fondation merci mingi toza okota na Kalamu spécialement na Banayolo. Banayolo no bo bongama avec maître Nabiso Kitsekwa ou sa zongi za na terrain. Tous les gens na yolo vraiment avec fondation tu peux ça aider à sika nengi ba mamba ko tambola pour ba ko rezoa crédit muke ba ko tambusa makamona bango sur le plan ya société ko relancer mo muke ba petit commerce na bango yo za malamu ou ya vie na bango. Merci beaucoup, merci Bandeko Balandi. Te rappeler que tu as qui pona bino mwana mboka Alexis Eketebi président il y a fondation Eketebi pe membre pe et cadre il y a mouvement de libération du Congo. Émission Oyo bozo yango en rediffusion mokolo ya mercredi
nangonga ya 11h30 pe merci mingi na équipe technique au basunga kibiso bo landa pe na YouTube ya Canal Kin Télévision bozala toujours branché. Merci Maïka Mwaka, merci Freddy Taki di Kupar Bola, merci na bino nyonso oyo bozali kolanda biso uta na commune ya Lemba botika la malamu elongo na Canal Kin Télévision télé vérité.